Fali papa, y'a notre sola, pardon. Y'a notre sola. Mais est-ce que vous avez un jour, peut bobo ya na pena nana. Tala banzembo zo yemba wana o nana boye eko sayote. Moto akomela ko banzembo wana ubeba o tango koti studio zo yembo zo mona ke amour éternel wana zo yemba wana. Eza réalité te. Lelo pe bobo la mukape bobo nana ne. Ah, le ok, pas concert boye, pas au fond, le porte beaucoup de banana en pleine action à Joe Moroboy, tala mandef. Suko, bobo ya no be bobo ya nete. Bobo ya na. Tonton Moroboy bien rasé, donc bien parfumé, donc a oliara nanambanga bo. Yesko, ou tisko ba concert, nous koti bosko en flagrant. Ah, bobo ya na. Donc, pour te dire que moi ça kala zalaka, mais moi na kala zalaka te. Vous comprendre? Donc, yeba ke lelo yo soki ozate mutako défendre oneti keina zate na bana nous tout mutalinga ko ndeti keina zate yo keina lingyo même ko leka mama na ye keina lelo soko zate mutako telema mutako sangisa bandeko na ye za keina po keina aza fimo kaza honnête aza droit boy ozo comprendre ko kansete ke lelo maman na keina ko bisa ke keina sala papa no mabe keina osala ngo jamais. Pour keina linga ko trois lingo même ko leka nana. Kolanda ba lolendo na te j'ai ma fierté azuka lolendo na yo. Yo na iboza caractère moko. On doit comprendre. Donc tchaba nana na confort moko boye po déjà na étape ba komi na étape moko boye o ba kozala sous na cité. Faut ba matana yo nzela moko. Donc élévation na yo il faut ça appelle élévation na bango. Po banana ba koma limiter ba ko côté sika nyo sauter ba ko fréquenter n'importe qui te po ba na papa star. Ozo mo ba humiliation musu ba osala bango na ba réseaux sociaux parce que ba omona vie na bango na vie na yo ezo kokanate. Donc bango na yo na bana wana na ba keina il faut boza na niveau moko. Pour nos fierté na bango, pour nos honneur na bango. Ozo comprendre. Donc ata mo boaki la ata mo bango ata o mona bango te mais moi mbongo moko na compte ça la bango bien. Ozana Marco 6 oui mais Marco 6 a défendre yo ndeti keina te pour Marco 6 aza un peu lent. Aza malili. Aza na autorité à parole teneti keina. Keina lelo soza malade, keina lelo sozi problème, keina lelo soki likamoko be muta kwa bando défendre muta bando landela makamuna yo za keina. Et puis keina aza honnête, aza fimoko aza droit. Yango mona salpe ba étude à droit muta za ko honorer yo muta peso ba diplôme muta alingi a tchona niveau o ya star oza na mutu o aza licencié en droit azo mérité aza na vie moko confort tant qu'enfant star ozo comprendre. Donc est-ce que vous avez au bota kano donc keina za kano donc mais est-ce que vous avez beauté mona wana ou bien au ça rassemblant donc au bota mona moko on dirait indienne on dirait chinoise on dirait donc beauté na vraiment non. Est-ce que vous avez au bota na bana tout ou bien au bota kano keina za kano keina ko ça même Miss Monde a zuppé. A rôle kaba concours non sa beauté qui n'a reçoit. Mais yo papa moi on a évité ce qui ba lesioni po e baluso mutu o mona isusu. Na évité et là on est rozanga vraiment ba bon même attendre on solsana nga bana ngote mais na zora même numéro na bango compte na tela ba mbongo na compte. Yo pa na yo na mutu na yo zo mona ka ke non so na pesi na otela ba mbongo mama na bango rolia. Mais si maman n'a pas les problèmes mes amis. Problème mes amis. Pour moi si on n'a pas participé à la réussite na yo. Et monsieur so ozaki na mukandate monsieur ba aller retour ba va et vient ko signer ba contrat ko kutana ba producteur monsieur pe engeza mo boulot pour na yo. Mais quand même ça là au moins ouverture moko makamoko boy même ata bozate même ata lembo wana à travers ban et ça est-ce que changer au nini? Problème loka ozolingo pesa bana wana mbongo te pona mutu na ozo ba keso opesi bana na mbongo mama na bango pe akolia mwa ndambo ya ngo mutu zo sala yo bon ozo comprendre mais qui peut bana na yo po yo oyebi moi keina alinga yo po nga na cheke na misu na biso kindoki po moi so sala na mwa ndambo kindoki siko na utiliser lisu wana po na tala na cheke bana noni oso na mutu alingi yo lekola keina na bana no tout azate.
kolanda lolendo na tazu lolendo na oh moi j'ai ma fierté azuka lolendo na donc yona kena bozana même caractère ya wana yona esala kaboy parce que kena za fimoro bolelo soko za to tie mutuno na se muta ko défendre yo ndeti kena za te po ye mutabando telema ye mutabando donc ça veut dire asa mwana moka za éveillé même maman na ye moka ko manipuler te ko kansete ke maman na ye a ko manipuler yo po asala yo mabe non. Ozana mwana moko boya aza très intelligent et puis aza honnête le ozate ye mutabando landela bandeko na enyos ozo comprendre donc ozana fleur yo mo ebiso nde photo mona ke ozana fleur yo mo oza ko se rendre compte te ozana mwana moko boya aza intelligente aza kitoko et puis aza na sagesse et puis aza na bolingono makasi ko leka bana nyoso tout nana le loi ozala te